Bokechu Wayambo afingaki papa Simo Kimba Onkiangani. Ke kadima epa ya moyibi wa mécanicien Simo Kiangani. Bande wana biso ya lingomba ya to egala ba tomboka ki penza ba sali ba video ya ndenge na ndenge ba boxer ba bimi. Yo Bokechu yo. Osimbi kote ba simba te ngako beto pena kocha manga pena. Ba jidoka ba bimi. Omono ndeza beta mama be. Yo zoba baotino na mabina liwa zoba batu ya ndenge na ndenge babimi epesaki bato pasi bato nyonso oyo bakwayaka na papa Simo Kimbango penza eshokaki bango y compris nanga moko nazalaki choqué ya koyoka mafinga nazalaki vraiment choqué. Kofi Olomide akotaki Nkamba lelo le 2 novembre 2021 to développer moi juste après. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Bote mingi na bino bande kobalandi ya Kimbangu 21 awa ezali wa bino Jomak. Ndenge boyebi na ote kolobango ne bandeli Bokechu Wayambo. Oyo ezali combattant oyo ndenge ba mibengaka babundelaka mboka a salaki video na kati ya video na ye abengi papa Simo Kimba Onkiangani moyibi abengi ndoki bolanda solo écoutez Kalabele solo elukuta écoutez Kalabele lukuta tozali kokende ke kadima epa ya moyibi wa mécanicien Simo Kiangani après le lot azala mécanicien aho na bote ba kilage na ba soupape na ba vis platine na ba roto oya panja mosala tu papa Diangenda salaki na papa Kisolokeli na papa Diamunganu bazalaka esika moko baboti bango mais le la ko simba bakisi akabola boyiba na papa Diangenda aboyiba na papa Diangenda bangono salingi bango te ba mama Marie Mwilu alinga bango te asala oya église asima magie akoma moto ba Rwanda. Les jours de la libération Simo Kiangani approche obi ya liboso que zona katanda kono place osali papa Kimbangu azana te azana binote Simo Kiangani bozaba ndoki ozandoki ya tata Simo Kiangani ozandoki likambo yango epesi bakimbangiste pasi bakimbangiste en général epesi bango pasi na komona ke papa Simo Kimba Onkiangani azali tata na biso nyonso même si toza ngambo moko te bandeko mosusu balingi résolution bandeko mosusu baboyi résolution mais papa Simo Kimba Onkiangani atikali tata ya batu nyonso bakwayaka na papa Simo Kimbangu. Alors likambo yango esalaki pena malamu te to dénoncer yango mafinga eza mabe toza vraiment d'accord na yango te. Alors bato bazolanda biso na Facebook to na WhatsApp na groupe WhatsApp oyo eza bato nyonso bazoluka kokota ngo les news de Kimba et pa wapi to sali groupe wana pona ndenge ba video boye e kokota kuna na WhatsApp. Donc bato mingi bazana problème ya kotala ba video na net YouTube boye po eza kilo mingi donc to compresser yango to kotia na WhatsApp ezo faciliter ba ndeko belé bazo yango ba yeba pe ko partager yango donc ba video mingi eza kuna ya ba video ndenge na ndenge to tia kuna to ezo faciliter bato pona base à la pena informer malam peut-être bozo mona nga awate tam sur na YouTube te parce que biso to bimaka boye soki problème ezali toya ka pambate et puis ceux qui voient on est loba kana lobi que Jomak loba na loba pona bigi na loba bilobela te na loba makambo oyo pena ezo toucher na place ezate que na bimaka pona sengo parce que sona lingi pena bimaka chaque jour na wo bima bato pe ba Rolanda mais est-ce que makambo na loba oyo zala makambo oyo molimo eza kotinda yango nde problème parce que na robi mananga ya wana zo kwa mbrie bato bazo mona nga Jomak mais ngana yo ka voix wana na kati soki lobi nanga bima ce que le binanga loba bo na loba ndenge ce que na loba awa na yokeli voix wana loba kalanga yango na loba makambo alandanga na bokebi makambo na loba parce que biso loba ka vérité makambo oyo biso to landi oyo ndeko na biso Bokechu alobi et ça le biso pasi biso nyonso to dénoncer yango to moni yango mabe mais ngai na lingi pe
biso na bino nano ba oyo bolandaka Jomak na ba oyo bolandaka Jomak te oyo bolandango peut-être za mbalano ya liboso kimbangiste comme non kimbangiste na mema komema bino mwa na meka komema bino mwa moke na voyage moko boye totala nano biso na bino soki bomonaka église kimbangiste ezali bangambo mibale elingi kolobake bamisusu babongoli makambo ndenge papa Diangenda tikelaki lingomba to ba papa misato batikelaki lingomba parce que bango batongi lingomba au plus de 40 ans ba changer makambo alors ba misu ba bi non lingomba ekoki kotambola boyete ba lobi non to kolanda makambo te papa Simo Kimba Nkiangani ye moko tango aleki na bokonzi ndenge ba ndeko na ye ba lekisaki ye liboso bolanda bango baza bandeko na ngai lelo soki likambo eza na nzoto na ngai bango nde ya liboso bakotala mpe bakokipe yango eza boye te ngai soki nakimi bango bango mpe bakimi ngai ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te pamba te bino bozalaki kosala na bapapa mais depuis le 16 bango bakei kokangana kuna po bakata likambo na biso me batiki biso pamba te ndenge boza koloba biso bana tozali est-ce que boti confiance na biso bien boti confiance te banda na yaya Nkotiaki tina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina poto mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai nga na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpona biso kasi soki tozaya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye tela place nga na telemi nga za mokuse bango nyonso baleki ngai soki nabombani na nsima ndeko na ngai esika okomona ngai nzambe alingi bongo bazala bongo po ete tosangana tosala mosala na mukolo oyo papa Charles alobi tolekisi yaya na biso liboso ndenge balekisaki yaya na bango liboso papa Simo Kimba Nkiangani abimaki pe ateyaki bakimbangiste alakisi bakimbangiste ke union na biso yango nde tokozwa succès po soki toza séparé toko échouer na mission oyo batikelaki biso alobaki yango pamba te c'est parce que papa Diangenda avant ba papa batika biso papa Diangenda asangisaka bana na ye apesaka bango maloba na maloba oyo apesaka bango alobaki na bango boye ndenge boza na privilège mo bokoyeba te ndenge boza nango eloko nyonso oyo bino bokosenga na grand-père na bino akopesa bino yango nyonso akopesa bino yango sur les champs mais à condition que ntango bozosenga eloko wana bino nyonso bozala eloko moko et na ndenge wana nde boko réussir papa ya suka papa Mfuma Mbanza avant atika biso le 10 août asangisi bana na ye alobi na bango maloba basololi ba 5 heures du temps nde bolanda ya témoignage papa bengi biso bansa alobi mutazonga nanu Kinshasa te bino bansa tokutana papa Mfuma Mbanza tokoti na kati na ndako alobi bana na ngai natiki bino bozala bino nyonso eloko moko alobi na lingi bino banso bozala eloko moko mutu akanga likambo na ye moko te soki likambo ezali bovandi bino banso bokangi likambo soki bokangi bopesi biso yango totala soki tomoni ke ezali likambo kitoko tokotikela bino bolekisa yango bopesi na bambuta bopesi na lingomba nyonso mais bolinga te likambo ne uta na bambuta ya pai na bino soki boyeli pai na bino mpona décision te bo examine ngo nanu bino banso bande konanga bazali awa soki nazali kokosa babasi mwa contredire ngai
ou bien papa Mbenza a contredire ngai parce que papa Zakwa zakine na réunion on était et intéressant qui nango yete le 10 août makamuso le kanaki na kati ça ne vous concerne pas, ça nous concerne. Papa lobby à silisi vers la fin à lobby na papa Firmin abina lingite bolalao bozonga Kinshasa na butoyo lobby fo bokatsa parce que tozana musala munene zo za biso na mikolo za likoya ya bomama ki na simankendo le mayeba ki kazali ko kende abina papa Paul zonga mbangu na Luanda soki nazali ko kosa bande ko nga bazalia soki papa Simo aza sincère ou bien papa Mbenza va contredire ngai. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Nakamisi kolandi papa Charles, 5 heures du temps Paul Balamo makam. Boki nego alobi wana ke parmi ba makamba lobaki na bango, ezalaki makambo ya kozala bomoko. Baza lokola ba poil ya mbwa. Makambo nyonso bakosala bayokana. Alors qu'il y a bien un voyage, vous comprendre l'analyse d'Angaï. Et, Bamaloba, il y a papa Simo Kimba ou Yaliboso, papa Simo Kimba ou Kiangani Yaliboso. Abami côté ya Bakimbangi, c'est qu'on l'a qui sabango, que photos à la cara bomoko, photos à la cara bomoko. La catastrophe de la vie, c'est trop bas. Il y a un peu de yango. Dike papa representateur na Utikoloba. Bona kamoko ekola pat. Melokola batike kobazani. Dike ndera kapona organization. O union domoni pesa kamona yo. Wewe o soki boroni ngai moko vamos a subir todo a la calle. 5 euros fuera, o fíjate, o momento su mapa. Me voy a decir campo, que es una visión. Veo que vamos a papá Alfonso, papá José, papá Saco, vamos a Pachade, mamá Michelin, lo de Belé, papá Armand. O sea, el campo que es, puede, papá pues a la tele. Pero que voy a con esta tatamana, tatamani mosante. Amen. Ndana ya Nkotiani jina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina foto mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai ngana kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpona biso kasi soki tozoya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye kasi soki tozoya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye kasi soki tozoya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye et yangwana bakimbangiste oyo baza ba vrai kimbangiste bakangaki maloba na balobi ke biso tokolanda maloba oyo tata na biso alobi to souhaiter to pousser bango to zala na bango bazala eloko moko. Alors to komi na période moko na mokuse to mona bambuta ya lingomba basali résolution ememi makambo ebele oyo ke soki tobandi awa video oyo kozala vrai molai. Mais ce que les gens ont détaillé dans le kata YouTube, s'abonner. Vous yekola makambo ebele parce que si on s'abonne, la vidéo to chaka bando bimila gayo bando mona. On peut même na kata canal, on peut apprendre makambo ebele awa. To explicable le son en détail. Et ça dit que le to koma boy na tina ya résolution. OK ba bongoli makambo ba ju ba papa misatu. Oh baza na rien à reprocher. Ba sambisi bango Bache bango na bar, basambisi bango. Basali conférence de presse pour kolakisa mabe ya ba papa wana misatu. Batangeli bango masumu. Bazwi biloko ya papa diangenda ba mikanda ba biloko mususu ba bwaki libanda. Ba bimisa papa Charles diangenda na kati ya centre d'accueil. Na kula bango ndenge ba montaki, ba bengani bana ya papa diangenda, ba bengani bana ya papa Kisolokele.
balandi papa José na hôpital ya Lemba pour na ba bomaye ba sala ye mabe. Kasi papa José lokola batemuté mala mape bazalaka ba bengaki ba signaler akima eko kima. Bandeko ba vidéo eza na kati ya YouTube na ba 19h téléphone il y a pas besoin de sonner mais tellement qu'il y a qui trop occupé bandaki kolanda ba makambo azo ko yambate na fandi ka rabona moni coup de téléphone na sonné ah abengi ngai na ebi pe mwana mwasi wana tuni ngai papa feti ozali wapi ngabi non nazana Lemba est-ce que bozana papa ngana bia nazana papa alobi pardon pour papa Simon tiko ya sikoyo ngabi papa Simon nini alobi papa Simon kiangani auti kokoma sikoyo auti solwana ba musicien ba auti ozwa mutuka ya munene na ba surveillant na ba SPC ba kiti na Lemba alors soki ozakuna bobima po balobi ke bazoya po baboma papa José ah na bi eza boye ah bon na foni moi mke donc il est sous téléphone abi est-ce que si bobimi ngana bi nano to bimité abi pardon ba komi déjà po na banai ko benga bino kala ba komi pembeni c'est sûr yepe air moko na moni azui téléphone ba lobi nempeka même likambo et koma ki sérieux papa andimi ke abima libanda abimi lokwa to tika ki jipi libanda ko bima tozo bima na porte ya muke na Lemba presque batunyo so ba bien on porte ya centre zakia muke tozo bima libanda butomoni jeep pardon Majiris basalaki terrasse moko oyo na voie principale terrasse ya munene Majiris ekoti et sali lokole freiner donc retard wana e freiner papa azokota na kati ya mutuka to moni bana musika ba moni papa azokota ba kiti na makolo ba bandi mbangu alors esala kinga émotion olena kendena papa na tikaki papa Simeon akendaki na papa ngana zongi na kati hôpital na lobi na batu nyoso bokota bokanga porte et bakangaki ba porte ina koti na kati ya labo na bengi papa ngana bi papa awa ekomi grave ba forcer porte ba kokai ko fungola te ba buki porte entrée ya hôpital juste na réception alors tellement que clientèle komaka makasi na Lemba to tiaka même ba malade na réception wana to tiaka quelques lits wana ba koteli ba malade alors ba malade bazalaki ba panzana ki ande bandage na ba oyo ba opérer na ba batu bazalaki hospitalisé alors ezaki sauve kipe ba bandi ko buka ba buki ba koti na kati ya salle d'opération moi chambre tu na muketo zalaki nango ba bandi ko panza biloko nyonso et nde ba yaki kokuta quelques garçons na biso bazalaki wana bazokisi ba bandi obunda bazokisi quelques garçons ngana lingo bima ezaki na ba ndeko to banda osana ba ona Lemba na kati ya labo ba pekisi ngai balobi te ko bima te to na libanda tozoka kombo balobi lokola José akimi toboma mwana na ye po ye ayoka ndenge ka banzembo ezalaka ke lokola papa ni akimi José akimi soka tomona ke to ngaki koboma ye lokola akimi toboma papa mwana na ye eza na kati babuki ngana monaki ke en tout cas pona ngai ezalaki déjà liwa na koti na kati tango baninga bazolo banangaki ko bimate na koti na kati na sambele na bisi nzambe na ngai ya solo naza muta masumu na sala masumu mingi butuna moi na tosaka yote na sengino okoka ko batela molimo na ngai po oyo ezali liwa po na ngai lokola balobi ke babo manga soki eza volonté na otiki salema na suki vraiment na libonde la mukusi wana na bimi baninga bapekisinga non ko bimate papa foti libanda bazolo baki kombo na kaka kombo na ko bima nazo leona tellement que bon na santé taki kaka na bi bon na bima pour ceux qui ba ko kutanga na katia ekozala très grave mieux vaut na bima na eko bima libanda na eko kutana na muninga moko tozalaki ne malamu vraiment tout ça liné moi makambo mingi
moi ba coopération mike vraiment tozalaki ne lokola bandeko papi a koreki amoninga namoni a hésité tango bagangi fioti yeyo izaka na mire moko ebaraki entre place batu bafandaka na toilette na baluki na sima toilette wana nde batu balandaki nga kuna tango namoni ke nazanga moko nazobenga aide mais namoni baninga mususu babatami namoni ke nakoya kokufa dona sote mire na bimi libanda mais na ke musika na sote lisu mire na zongi na kati na fandi siko kota bilanga wana na pusani ti kote ya bureau na lali na matiti e na bandi komona eza pasi mingi na bandi komona ndenge massacre ezosalema tango balongweli kati wana baluki na sima po bureau ya papa José zaki na sima baleki na sima babandi kobuka tellement ezaki fermé ezalaki pe porte ezaki ebende babandi kobuka babuki nazomona eza histoire te bandeko na ngai ezali oyo nga na viva nazomona ndeko na biso mususu to bandaki kosala na ye oyo tomonaki ke aza na famille na biso munganga aza na corps médical aza kobenda antivol ya salle d'opération alors ebangisaki ngai na biti batu mingi bazalaki mingi bazalaki alors babandi kobuka nga na lobisa c'est grave natali mopanzi bamisusu bakei ba rapidité na ambulance mais lokola boyebi ke voiture soki okangi contact ezalaka soki eza volant antivol ekangama eblokaka bakoti na kati babandi kotindika po bakende na ambulance mais lokola volant ezalaki déjà braqué na gauche et babandi kotindika batie na point mort bazotindika camion voiture ambulance ezotourne kaka sur place nde babilili wana boyaki komona wana déjà si babongisi bameki ko arranger salle nde bima ndenge wana. Les malades menacés, tabassés et rendus stressés. En mai 2003, José Kisolokele est chassé du centre médical kimbangiste de Lemba, où il était gestionnaire sous une pression et violence. Centre médical kimbangiste de Lemba, où il était gestionnaire sous une pression et violence orchestrée par des personnes mal intentionnées de et puis Awa, Babouki, et voilà. Et puis, pour de la commis résolution. Ok, donc au moi, les tango à Zawapi, pour la résolution comme une Zambé. Ok, maintenant, pour mon compte, tu regardes ça là, ni marche sur la carte, constat. Donc, tu regardes tout ça là, au PJ, tu regardes ça là, constat, bango, tu regardes ni ça là. Kuna, et pas, il faut que tu montes un vol. Il y a ni, il y a. Ah ouais. Antivol, ndenge bomoni awa antivol. Balongoli antivol ya salle d'op. Bomoni ndenge balongoli. Tokei na nini awa. Presque antivol nyonso, bauto longola antivol ya place ya ba patient. OK. Ba patient mususu bakini to kota na kati to yeba. Bomoni antivol ndenge balongoli. Ba patient ba fanda ka, ba malade. Nyonso ngoni ba konti. Oh, les ambitions sont dans la fenêtre. C'est l'entrée où il y a Awa. Raji Solanda. Ils ont dit Awa. Awa, c'est lui qui va sur la porte. Babouki Nyonso. Très bien, Boyo. Babouki. Ok. Je continue à faire. On va passer à Awa. Nyonso. Fini parce que trouve les éléments qui vont dans ce pays. Oyo, il y a mon papa Bobé, papa Bogo, Babamba qui est toujours Oyo, Bakomi na Solo, écoutez Kalabele solo. Et Lukuta, écoutez Kalabele Lukuta.
tozali kokende. Donc pour la kolobake bandeko oyo ya lingomba ya 3 égale à 1 en kamba ba bongoli makambo nyonso ekomi lingomba mosusu to banda ko dénoncer yango to lobaka l'air nyonso et puis nazoko ndima bandeko na biso ba kombata autant baza ko s'adresser na makamba ba kimbangiste boza ko loba bien que église kimbangiste ya nkamba bozo loba bien que batu ya nkamba vous avez raison, il y a le bongo. Parce que beaucoup de gens ont attaqué, ont condamné Bakimbani Seigneur sauté. Pour et dans la Bakimbani, c'est pour réclamer la vraie église où papa Misato Batikaki. Dans ici aspect on a la ligne tali sabi mes amis. Tout le monde yawa boke tu as fini, tout c'est pas la bilo qu'on a été. Mais ma finga oh le boke tu as fini. Yégout azanaye non kimbangiste. Akwa ya gana mfumu kimbangu alone non kimbangiste mais batu oyo bazali nzinga ya papa Simo Kimbangu Kiangani lokola ba aposalimba chargé de mission ya papa Simo Kimbangu Kiangani na kati ya nkamba baza kufinga yo simba yo bate papa Simo Kimbangu Kiangani sana ba soldat venant solo biso ma aposalimba oyo boniko oza zoba yo mususu na yo na ba jomak ilungu lokola makaku pende tele zo do ba boyo ka soni ko na bino ba jomak du po fana ka tongo poko pour la décembre à Lambert jomak ilungu mabilo ko makaku ya na feraye tout finayo apo saliba mwana mongala tsamutu bakata nazana nkamba Yerusalem nazana raisons ya dirigeant à 4 maisons et bien comme ville par excellence ya kitoko ya biso bakimbangiste na vandi na salon awa salon moko donc hyper équipé donc chambre ezali kuna donc na mengaza na salon nazo sala le message oyo po yo ya suzu nkamba o tika loko tankamba te yo ko tankamba te toma kilungu lokola makaku pende tele zo doba tout finayo mais to yoka ki mukolo moko te bandeko ya lingomba ya 3 égale à 1 ba telema ba jidoka babima ba karateka babima pona ko dénoncer ma finga jamais etikala ko salam mais tomoni bambuta ya nkamba tango bamoni ke makambo peli déjà moto ba yeko sala mise au point na bango et ba pekisi balobi ke bozala na kimia po biso tozalaka batu ya violence te bolanda Lingomba kimbangiste tozali koloba awa na nkamba Yerusalemi ya sika na ntina ya makambo oyo ezali kolobama na barezo sosio ndenge bazali kofinga kochola pe kokitisa lokumu ya tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani mpe lingomba na ye mobimba ya kimbangiste ya solo ezali kosala pasi na bandimi kimbangiste mpe baye balingaka lingomba na biso oyo babengami ba sympathisant kimbangiste koyoka maloba ya mabe ya kofinga pe ya kochola toye na lotomo ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani kokebisa bandimi ya kimbangiste nyonso kobanda na RDC, Angola, Congo Brazzaville pe ba pays nyonso na mokili mobimba esika lingomba na biso ezali ete kobanda 1921 papa Simon Kimbangu azalaka moto ya kimia abandaka mosala na ye ndenge nkolo Yesu atindaka ye na mission ya kolongola moto moyindo mpe moto nyonso kati na mokili mobimba na pasi azalaki kolinga te moto amona pasi yango bakangaka ye kobeta kofinga kasi apekisaki ete moto azongisa te bana na ye bango misato papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel
papa Dialungana Kiangani Salomon mpe papa Diangenda Kuntima Joseph balandaki pe matambe na ye balobi bolingo mibeko pe misala. Lingomba Kimbangiste ezali ya non-violence. Tozalaka batu ya mobulu te. Toswanaka te, tofingaka te, pe tobundaka te. Totosaka leta. Tozalaka batu ya kimia pamba te ye moko papa Simon Kimbangu azalaki moto ya kimia pe ya non-violence. Tozali kolanda maye mazali koleka. Ezala na RDC to na mokili mobimba bisika Lingomba na biso Kimbangiste ezali. Kasi tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani apekisi ete moto abunda te, afinga te, mpe azongisa te. Nakanisi bandeko bino nyoso boyuti kolanda. Boyoki na maloba ya papa Katembo azali tata pasteur. Alobi l'église même chose akabatu ya violence te. To finga kate. Azana raison Kimbangiste akoko finga te folanda matam ya papa Simon Kimbangu. Mais Lingomba ya nkamba yango te basalaka. Nalobi na bino makambo ya Aposalimba chargé de mission ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Na lingi bolanda ye epai wapi azako finga nga azo finga Jomak na téléphone atindi message ezate ko tokenga na enregistrer a sali audio a pandi yango na internet. Aposalimba chargé de mission ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Bilo moko bo yoka ye et puis bo comparer na makambo bokecho alobi bolanda Jomak ilongi mabilo kwa makaku ya na feraye tout finayo Aposalimba bah papa mon koto bah conséquence bo subir. Il faut vous subir. Vous avez choisi des mauvais collaborateurs. Pendant que vous ne papa Simon Kimbangu Kiangani. Pendant que vous ne pas conseiller direct. Pendant que vous ne savez 22 millions de Kimbangis. La conséquence, vous subir. Il faut vous subir. Armandé. Pourquoi on si quoi na kolongo langonde olongandengini. Ato bomi 26. Ata okangi 26. Moi bozonga ezate po Lingomba to le ba bozonga to. Boza batu na solo ka bozonga to. Boza batu na solo ka bozonga to. Boza batu na solo ka bozonga to. Polo. Tana zaki na pointe no po yende penza azane koko ya papa Simon Kimbangu te, azane mona papa ki solo kelete, azak usurpateur ya fonction ya chef spirituel ninga za bwirene kuna na Angola. Mais rien na yo obata okita ekosila. Polo na lobi rien na Angola o mata okita ekosila. 100 ans après ya Lingomba ato renier ozo renier pe na désordre ekosila za reine moko satanique. Joma Covid 21 Tobangi alias Jean-Marie alias Jean-Marie Tobandi na mvila alias Kuvubaka. Nakanisi bandeko bino moko bolandi boyoki ba genre ya mafinga wana azosala ngo pa mosusu te na kati ya nkamba. Mais bandeko ya Lingomba ya 3 égale à 1 tomona ke pai wapi te ba karateka ba bimi ba joso mais pourtant to dénoncer ka yango l'air nyoso awa. Toujours ba ke batu ba zingi papa Simon Kimbangu Kiangani. Bazali batu malamu te bali batu ya soni. O bazo mérité te bazala pembeni wana. O wana ba mabiz ex-producteur ya ba wenge muzika. Yo ba kombo. Pembeni papa Diangenda Bambuta bazalaki batu bazalaki ba cercle ki mais yoka ba kombo ya bato ba cercle papa nani ba kombo ba benga bango yoka mabizu wana serpent de rail yoka apo yoyo mwana mongala yoka ba kombo mwana mongala bon tout na ebiki ki mwana mongala ngofa koma mwana mokongo parce que vrai mwana mongala to moni bokechu mwana mongala malgré ma finga na ye to kumisi yango te mais matoza ko lobawa a défier bandeko ya Lingomba ya 3 égale à 1 à défier bam et cause peke ordre outi na nkamba ke bandeko bazana Europe basambela te
donc ngana pa ngana ko mona vrai mungala yewana apo abili akimi petit frère propre Gentil Makesa asala ka mingi na émission na papa na nande ko na biso wana apo Salimba kende lukela biso apo aya ko sala ko saba beta na tolo na ba combattant ba beta na tolo na ba combattant parce que tant que chaka ba dini to zako dénoncer mbala ko na minito na ko sala émission akobenga Gentil Makesa yaka ba sala émission asala analyse Joma Covid a changé comme ya papa Paul Polo abenga ko papa te Polo wana bino batu ya lingomba ya 3 égale à 1 pour éviter à kolba église Kimbangi c'est 3 égale à 1 batu ya lingomba 3 égale besoin bien mutu moko te alors là ta ceinture noire a chebo ba boxer ba bimate pour na ba dénoncer ya tika musala na mabe jamais bo fandi kimia bozo belo côté ozomona kaka bango bako benga ba papa ya mokoto bazui ba magie baza batu ya soloka Armande kwa wana sikwa so na kolongola ndenge kolongola ndenge nini ato bomi 26 ata okangi 26 mwe bozonga ezate po lingoma to loba bozonga to boza batu na soloka bozonga to bokecha lobi papa Simo Kimbangu ngani ndoki Simo Kiangani boza bandoki ozandoki ya tata Simo Kiangani ozandoki biso sepeli na moté nazolo bango wana za d'accord te mais mutu na bino oyo apo Salimba akobenga ba papa ya mokoto bandeko ya papa Simo Kimbangu Kiangani batu ya soloka donc batu ya magie boza batu na soloka bozonga to abenga ba mpe na ba kombolo kwa neti papa te ndingi na église Kimbangu sera Polo Arma bino moko botala boketu comme un nom kimbangiste alobi makambo boningani bino nyonso bolamuki bogangi babiso bazo rekomande mutu tosambela biso la beko mais mutu oyo azali pasteur na titre ya monene baparu ba titre ya likolo chargé de mission ya papa Simo Kimbangu Kiangani aza kofinga bato na internet bino beta maboko ebele ya bakimbangisi kutu bazo défendre bazo tina na ba audio yo tika ye mwana mongala ye aza wana palo baka vérité a défiaki ngai mais nga na yebisaki ye nga bato nyonso oyo bayaka liboso bakendaka na mopanzi parce que oyo tosala ezali na papa Simo Kimbangu toza la vérité sikoyo ye wapi non aya sa ya koloba bakima te aya koloba tango makambo esalami ndenge wana na moni donc à ma grande surprise na moni apo Salimba pour la première fois abimi liboso aza koloba mpona kokalme batu na mongongo ya mawa lokola sango na kamwe na bimeo apo akomi mwana mokongo ezalaki ka bima atuntuka parce que basimbi papa mais abimi wana kimia donc mpona kolakisa bino ke batu oyo bazali batu ya soni oyo bakokaki bazala meme pembeni ya papa Simo Kimbangu Kiangani te lelo oyo tomoni ndeko na biso Kofi Olomide ake na nkamba nga na kofélicité ye mpona humilité na ye amikitisi na ye peu importe makambo bino bokomona aza boye nkamba eza mpona mutu nyonso tant bato bazolobaka nkamba eza mpona mutu nyonso baza na raison nkamba eza mpona mutu nyonso nkamba ekopona te nkamba eza mpona mutu nyonso peut-être bakolanda nini bamendeli Kofi akei bato bamona non ngai mpona nga na félicité ye akei alongoli sapato na ye basengi alongoli ekoti na ye epuis alobi ke aye epai ya papa Simo Kimbangu mpo asala na ye oyo ye alingi donc ça reste à vérifier soki azalaki kotie ndenge wana mais nga na komona ke félicité na félicité parce que ndenge bato bayembeli azalaka mpe motu ya mwa nini boye mwa teti moke ayebi Simo Kimbangu azali mokonzi na biso lelo na ye epai ya chef spirituel asala na nga oyo alingi aye po apetola ngai naye mpona tika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika e nazopesa bino merci na accueil
ndenge bozeli ngai bato bazali awa te bakotala na télévision napesi bato nyonso merci nalobi vive mboka nkamba Congo eza mpena mboka ya richesse so Koffi Olomide azalaka mwa peti moke akoki mpe koboya na ye ata bakotie me andimi na ye asala oyo ye amoni ke eza bien mpo na ye problème eza te mpo na Koffi akei na nkamba bato balobi ke Koffi akei na nkamba mais mpo na bato lokola babiso boye problème ezali mutu lokola Koffi Olomide akokokende na ye na nkamba tiala mwana akoki na ye kokende na nkamba me bakoko ya papa Simon Kimbangu oyo bana mokoto bakonyata nkamba te babiso boye tokoki konyata nkamba te meme bakoko ya Simon Kimbangu oyo baza kokufa banzoto na bango ekoki kokota nkamba te meme mwasi ya papa Kisolokele oyo alamba bafufu papa Simon Kimbangu Kiangani alia parce qu'avanda na Gombe mais maman Salulu mwasi ya papa Kisolokele atika biso nzoto na ye eza na zamba na kinimi na zamba na bakongo na zamba ozomona esika bato zota tolobaki oyo wana eza kuna eza église mosusu eza église kimbangiste te botika kosangisa bato wana eza église kimbangiste te église nini wana oyo eteyaka bato bokabwani tala lelo ekomi soni nyonso oyo bazosala yango kotinda bainvitation na bastar mpona nini mpona kolakisa bato ke bomoni tala botala ye nde moto aleki bango aleki bandeko na ye aza danze botala bato bakisi baza koya bato bastar nde na ye bakoya ale bino mpe fo boya tina nango yango wana soki bino bozoyeba te tina na yango wana mpona kopusa papa Simon Kimbangu Kiangani mosika na bandeko na ye bazwi date na ye anniversaire babongoli yango elongwe le 12 juin ekomi le 12 octobre nyonso wana mpona nini mpona kaka kopusa ye mosika na bandeko na ye tala sikoyo ndenge tokomi ye nde tata na bango bozonga na ndako ya tata papa Diengene alobaki yango bien alobaki yo Kimbanzi soko obongisi te oza na pasi bakoboma yo na mabanga papa Diengene alobaki yango lelo yo Kimbangiste soko obongisi te oza na pasi bakoboma yo na mabanga okutala yango kaka bakoboma yo na mabanga ndenge bakobeta biso nayibi te natina nini bakobetela biso pamba te bijaleli na biso ezali mabe natina nini pamba te bijaleli na biso ezali mabe wana bino soko za eno Kimbangiste oza kolanda botya bato nyonso na sak moko te lelo bakimbangiste baza ebele bamama wana bozomona wana ezala bo bana kota nkamba baza kolela ma ya misu mpona lingomba ezonga ndenge ezalaki me nkamba bakangi motema même na l'air ya matanga nzoto elali na se le 12 octobre nzoto ya papa Dieudonné elali na se ndeko ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge bozomona na foto wana bavandi esika moko na kiti bakoli elongo bavandi na Gombe nzoto na ye elali le 12 octobre mais bango kuna na nkamba bayo célébrer fête ya papa Simon Kimbangu Kiangani comme anniversaire na ye ya lokuta et bazo kata gâteau l'anniversaire ya lokuta bozomona niveau tozwi mosala nyonso bapapa banyokwami mpena mpona mosala oyo tala ndenge bokomi alors lelo ekomi na internet nayebi mingi bokoloba makambo na biso totya na se te makambo na biso ezalaka su te ekomi makambo ya bato nyonso ekomi makambo ya bato nyonso bino bokanisi bano Kimbangiste bayebi te ndenge nani asalaka nini boyoka na monoko ya bandeko wana bokoyoka église oyo ya nkamba parce que bayebi ke bandeko oyo baza na mokoto oyo balingi bomoko baza na humilité soki bakufeli na mawa nyonso bavai na bango komona bato lokola bapo bake kosala nani émission mpona koatake Monsieur Dieudonné aza Kimbangiste te ntina ya liwa ya Monsieur
Dieudonné Kisolokele Ntoto. Ye azali kimbangiste te, azali mondimi ya lingomba ya Monkoto 87. Oyo tobengi ba dissident ba maleliste. Azali mondimi ya église kimbangiste te, nde yango tolingaki toloba po bandeko nyonso baza kolanda biso na mokili mobimba bayeba ete lingomba ya kimbangiste tozali na matanga te. Beseli lo za kimbangiste te ba pasteur, ba sali ya nzambe. Mais ata mundimi moko te ya 3 égala 1, abi ma public ma sala vidéo lo baké to sepeli na ngote. Mundimi moko ya 3 abi ma libosa lo baké to sepeli lo côté. To moni bena ke ba bengani mutu wala libanda na lingomba. Jamais. Vous salez à monter. Vous salez à monter. Mais il y a un garantir bino o eza pena ke garantie eza ndengwana ke oyo ezaka ka débit. Ezaka débit. Na ebi ke mondimi mosali ya nzambe mondimi oyo ke akenda na église mais azaka ali azoba. Amona ke vraie punition on nzamba ko pesa moto eza bomaye. Or wala eza faux punition pa tata nzambe. Yo ndenge oza wana soki ko bomande nzambe sa bomande yo kala parce que yo za na makampo zo sala mabe o nzamba se pa na ngote. Donc punition aliwa eza faux punition. Yo o kufa yo ndenge omona siko batebele bazo sambela po to nani ndeko na biso yo bokechu azwa malédiction azwa problème na nzoto balo bakale nzambe akomi asali musala nae. To yo komona yo ozo sakana na moto. Et puis bazalo bakio moni papa biange na pe ba finga kiye papa na boko comparer makambo na mi balete ba papa ba tuta kitolo ke ba sali jamais motu mabe et na tangu oyo ezalo la soki bazo kosela yo likambo ba kuta yo la plupart ya makambo na ko finga papa ezali makambo ezali ya solote metala lelo tangu bazalo bazalo ko kabona est-ce que ba kosi tangu bazalo ba ko yina na est-ce que ba kosi tamba zolo ba kesoki ba nzoto ya bandeko na bino ekufi bolingi te bango bakota na nkamba baya kona te est-ce que bakosi tamba zolo ba ke boza violent bandeko ya lingomba tana lo bandeko ya lingomba to egala soki yo za contre makambo yo ko se considérer te que bazolo bana yo c'est pela kutu tozo dénoncer yango tango bazolo ba ke bandeko wana baza violent mutako sabino te bandeko wana baza violent donc lingomba oyo ebebi na niveau moko lingomba oyo wana bazana ngoko na za église kutu ke mbangiste te ebebi na niveau moko sakana te et bango ba yebi yango bien parce que chargé de mission à sala qui interview n'interview à sali azolo ba ke papa Simo Kimbangu kiangane a pegisa ki alia na ba bisika mususu te a préféré alia poison mais soka ko la poison aller la mona ndako donc c'est que na kamba poison ça Simo Kimbangu kianga tamba ya mbinga na sola na pendant plus de 2 heures du temps biso mbalé à huis clos sans témoin alors baba tunyo surtout bobima atiraka na yi na bureau ya papa oyo ndako papa za kwa fanda ka to benga ngombe blanche biso mi te tangwana to sola na résidence officielle un petit salon bato bazate biso mbalé abi betelanga no raconter makambo ngwa nzambe na musuna bina betele ezalaka na bando quand nazo expliquer boy na expliquer profondément longuement tango esili abi merci to so aso mokolo mosusu alibana makambe belé donc le bango lelo alibana ngai banda lelo soki kolia soki esika mosusu te soki kolia na richesse de poule vraiment ça makamba secret mais fana bimisa oui soki kolia na restaurant moko te olia na ndako nanga soki kolia poisson na ndako mwasi na ngai mama Sidoni kolia na makambo na nyonso tu epai na ndako nanga epai mama Sidoni kolia esika mosusu te jour mosusu kutu quand ezalaka bozolia ba quelques jours abozomona nalia nazolia na komolia na restaurant moko na kan na wenzi moko na kan kipa kwa premier jour deuxième jour ngana José Ngoy petit na José Ngoy quand peut-être papa se pesa tumbote na pokwa na pesa mbote yozolia wapi donc makamba to baloba za solo ezalaki secret na ye alobi ke funa dévoiler en cap a dévoiler que kuna nkamba ba poison ezalaka kuna nkamba ba poison ezali l'air tout ça ba voyage na nkamba toujours qui na ba nkamba wana okulia partout ku toujours le camion olia okina ba cuisine yo sokulia ozana problème te
oyo babengaka bolingo 56 epai bakimbangisa bauti ese bakimbangisa lelo baza bato pena ya kobangana na kolia kuna te boza lingomba moko mpe mpo omonake makambo mabe koti kuna esika boyamba Koffi Olomide me mama Kimbangise aza na molimo mpe lokola Koffi Olomide mama oyo ya Angola mama moko ya Angola